Shalom, comment vous allez? Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. On est là, Dieu fait grâce. Alors, Lilo, tout un témoignage, mon corps, c'est un abisso rite, abisso, témoignage, naïe. Abisso témoignage, naïe. Alors, bipé, pour partager, à partager l'abisso, témoignage, naïe. Alors, c'est un abisso rite. C'est un quoi va finir sur kaka c'est un Christ à Sambilanka à Kiko Nangola va ndekuka a voyager et ça va période où les pambolines à voyager l'ingioya a commencé à attaquer et moi ceux qui osent ça là et l'eau pour nous se faut que tu quand on a beaucoup en parce que diable c'est pélanté pour les pamboli na biso ba na nzamba ça là tout abondisa biso alors si on a biso et au ça là que ba il faut voir qu'il est maladie ma sorte maladie ils ont tambour la mikolo mbacho babo kele maladie wana et alors c'est un rite à écouter un des comment encore à bien non maladie babo kele babo kele na mais pas prophète na biso moko sel saka alors c'est un rite tellement pas c'est les cas qui en loko ka susute andemi bakei ti et pas pasteur wana moi na moi ça kuto ba kele na église ACK na mais mo et pas na église ACK ba prier pour na yo. A comme il y a boé, il y a l'église à ACKT. Ah, mais c'est une où est l'église ni? Où église à Molimo? Église à Molimo, oh eh. Non, mais c'est une ACK comme église à Molimo. Oh, t'es église à Molimo. Maman va telle, va bien voir qu'il est malade. Somba gilet na bagan comme ça, tout chayo ba. Eh, somba gilet na bagan, pour tout ça musala. C'est un peu symbole, né? Bah, il y a un gilet na bagan. Tant que je les connais, ils vont nous cater dans le comme moi comme lieu mon centre à l'obélier. Bima et si koyo et j'ai si canauté. Bima oyo et j'ai si kamalamuté place aux années. Bima. Maman ce que tant que qui vont na abandisco ko bundana na bandeko wana prophète wana na frère muso akanaki na maboko. Ye pas au bout ti kali ko na ngini na boy bokata tete mala ko bouger to moi bakate banzo ko zati batiki. To batiki abi bonga na ko kina abi kende me ozonga kaka abi te na ozonga te abi ozonga no kaka c'est un abimi qui tamakei a komi ko kende hôpital à hôpital ba traiter ba antibiotique ba pesi mais ils aussi mbaté si jour mususu boye et ko sala ke pas pasteur mon konza orienté et pas conseil à solo dans qui kuna pasteur wana abc qui alobi ah bon qu'il pasteur vi na ressemble na pona yo na payer pona yo alors c'est un bisopé bande ko pena pasteur nzambe ayo sali grâce c'est un biso abiki donc c'est un pasteur avec qui né dans 3 jours malade aussi là on a plus 3 jours et celle qui est 3 jours on a malade ici était tu bien nzamba lobaka na bandenge bele akolo bakolo nzamba akolo bano moko me yo moko yo so kansaka moko ya moko mais nzo kande eza na signification mosusu alors na 3 jours on va penser que malia compter qui 3 jours malade ici là quitté mais avec une fois à quitter hôpital ba pesi ba antibiotique mais yo si ba petit jour mosusu boye nde avant alalaki na hôpital na longtemps alali et au sala que à la muki na ba prière quand on doit prier pe na ba kisi on doit pesa na prière likone kitaki tant likole kiti boye ah c'est avant ko misa nzambe tant ko misa nzambe c'est à qui l'église pas témoigner tant à témoigner si li boye na retour azonga akomi na ba doute yango na doute eza mabe pour na biso bana nzambe so nzambe biki si oza na foi obiki nzambe aza mutu te po akosa aza mutu te po akosa nzambe so abiki si yo et alors et ko sala ke si on a biso akomaki na ba doute akomi est-ce que na biki on a dit on se zonga te akomi ko douter na ba doute wana et ko sala ke malade wana ezongaki parce que afungole ba porte d'entrée molimo santo c'est que ozaki na doute wana de sali ke malade oyo ezonga pourquoi on a doute malade ezongi likolo vimbi akomola taka ba roba milai je me sens otambola boye sana et moi place moko avandaki bika bato pe ya mokili ya matumbu li bazanga raté et lo moko lekaki moki wana moi discussion les frères moko afindi o itali kuna likolo vimba en tout cas c'est rabi place wana nde avec siko décision à prier penza ya kolongola doute et ça les passe à komolela
akomo bonde la siko nzambe limbisanga pona dutaki limbisanga kangola ngai na nini situation te nzamba yo sale grâce si on a vu sur likolo na ye e biki likolo kiti akomi bien tanga akomi bien wana o bato alobaka malheur yakaka yango moko te yaka na moninga na ye alors si on a vu sur tanga akomi bien boye esili te jo mosusu azotambolaka na nzela alopa biki na ye akomi na ye bien azokende sikopo azwa transport tant ekipo azwa transport boye azwi transport bien akoti bazalaki na bafilme mosusu bato bazalaki mobe bakoti na voiture kaka nde esala bataxi bango ntango akoti avandi baki kati na eki ndenge eza banleve bino transport oyo okoti eza ya mabe bango motema ebeti epu ntango alingi abanga mwa molimo santo apesi ekimia aki kati na molimo santo esi kobanga te naza na yo maman bazwi telefone mpo bandosala message akomela bato ke nazwi taxi ya mabe na taxi ya mabe nazwi taxi ya mabe ntango bango bandosala message wana ali esali ke chauffeur asi ekitisa glace wana parceke natie climatiseur kitisa glace matisa glace plutôt matisa glace wana parceke natie climatiseur sali motema yando obete matisa glace amatisi ntango amatisi glace bakomi kokende bakomi okende si alobi bamimi bango place moko bato bavandaka na Luanda na Angola nde baoyeba abi place moko isolé moyen aloba kombo ya bakartier yango ezalaki te mpo bon abita mosusu biso toyebi te bon mpona etinga naza na Angola te nayebi te mais bon ezalaki important aloba kaka mpe mais alobai na ngango te eyosalaki bamimi bango place moko boye isolé place yango donc abi kuna so babomi au centras mosika bato baza te zamba donc bato baza te bakitisi bango wana bakomo contrôler bango babide toza to enlever bino bakoki te yesu na émotion wana amisubeli na bilamba ntango amisubeli na bilamba boye ali babandi kocontrôler soki azokoka su te abimisi mbongo abandi oprie ayesa nzambe kosikanga te nzambe telema nzambe telema nzambe telema eyosalaki babandi kocontrôler baninga mosusu to bakontrôler bango wana ali bazobeta bango mpe bazozwa bambongo na bango bazozwa biloko na bango ekomi na tour na ye azointercede na motema azointercede na motema mbala moko ekosala ke ye moko kaka bimisika bambongo ezalaki na baposhe na ye apesa bamoko moto azalaki bilongola mbongo liboso nanga azongisi na poshe moto yango biso babandi mosusu aya na biye aza na mbongo ana mbongo abimisi mpo apesa moto anatalika mbongo bilongola mbongo na abando tala ye sikoyo moto akomo solise akomo sexe azocomprendre ye moya eseka eza te tellement émotion asami sube na bilamba abita mosusu kosekisa oyo bazosekisanga te mpo babomanga moto wana sikoyo mamo ye bazointercede kaka kuna baninga bazotorture bango déjà moto wana kaka moko wana azwi alobi bima yaka yo tosala eloko te yo ifo zonga si afandi kazokoka te abi oyo balibaki ebomanga te abi toke alexi abi omoni nzela o bimango tout droit ti kuna omona mwa ville omona bato apres place wana azwa transport kende omona transport bataxi eza wana azwa transport kende bango esikoyo mpe ando obanga bi oyo ndenge nga babetinga te bazwi mpe longo na nga te boye oyo seke nga bazobomanga kaka nga esili oyo seke nga baolandanga babomanga kaka baopetanga masasi na kufi nde esere azoloba mpo baninga babeti bango ye batushe ete azointercede ka na motema eyosala ke abimi mpe ti abimi wana mpe amoni mpe bato amoni mpe circulation ya bato amoni mpe bataxi mpe eza wana bato baosala bataxi azwi mpe taxi azonga ti na ndako sain sauf asimba ete ndeko nzambe oyo aza capable ya kobatela yo na pongi kutu olali ozoyeba te nazobatela ebongo kana ozotala boye abatela yo te nzambe na biso aza na bomo ntango asie na bomo esere na biso retu eyokosala mpe ake na bureau la police aexplike mpe kuna baisi babi aisi commissaire wana moto azala basala bani ya bakanga bacriminele wana ayebisi ye alobi non parce que ayebaki yo te soki ayebaki yo anga bomo mbala moko mpo asentir ke yo oyebi ye te ye mpe ayebi yo te mais wana eza nango te eza nzambe na bateli yo force oyo ezalaki kati na yo nde bandeki kokomande ye asala oyo bandeki kosala wana ayebi so bima abokozwa mbongo na yo donc nzambe oyo azali kati na yo nde asalaki ke basimba yo te nzambe wana tangamaka na nzambe sere na biso mpe
bon kangama na nzambe si on a biso pe eyo sala ke alongwe wana asongi na pe abandi ko continuer vie na normal eyo sala siko po a voyager tant ka juste makambo wana esili maman pe voyage ne pe efungwami donc alongi ba bitumba wana po akangamaki na Yesu ale ko prier voyage na ye efungwami pe ande ko banga nzambe et ko sala ke tant voyage ne fungwami quand ande ba visa na ba complication visa boye nande ba complication biso na ba Afrique wana po na ba visa ndenge koma na ba pasi c'est alors ka voyage ba visa comment compliqué ba visa comment compliqué et ko sala comme mon bimi ya nzela ya Turquie voyage car ande to yebi de bande connexion nyonso ba ka nzela ya Turquie ezate ke po alinga ki yango mais eza po azana posa voyager visa ba pimilie mbongo ba zui ba mbongo ba visa ba pesi to bien ba pesi ba beti refi ba ambassade on pe mikolo ekoma o futi mbongo visa o pesi nyonso koti na ba document non ba obimisa o ba boy bazo selon bo malingi te asi kaka nzambe kaka mtu azana biso plutôt et ko ça la sœur ayoki ke nzela moko ya Turquie ebimi pona ba voyage ya Turquie abi nzambe na mika kwende vraiment nzambe na ngasambeli kaka nzambe orienté ngata musangai ezate na sali yango na volonté na ngai te ki na kende na nko mais ezake na luki visa ezate faut na voyager faut na kende tambusangai abondeli pe et c'est les questions na biso azui penzela iwana abimi mboka ake Turquie tango ki na Turquie yo sala ke na Turquie kuna bani bandi ko ndi batsaka na zodiac wana pona ko katsa batu bakoti na zodiac wana vana imimo ma mikolo na Turquie ngo ba luka ka ba voyage ba mbila pas azo kanga batu mais c'est rabisinga eloko moko boye eza ko sala mila so kaka mbila kokoya mukona pa kanga batu omona ka ye emso asa bimaki déjà va ayebito omona ka bimaki tango ozonga kuta mbila kanga ki batu usoti so mbila ye wana sur place pas batu nyoso bazali ye aza wana omwa bakanga batu nyoso so ikomi tourni baba yo to kango te yo zonga kuna to tambola na Yesu tambola 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 na Yesu tambola tambola na Yesu epesaka esengo kotambola na Yesu za kitoko kokozala épargner na ba situation mingi nzamba ko épargner na situation mingi ya mabe donc on ça la sœur ka bongo et alors et ko sala que jour sikoyo ya voyage koki po bakati sabati on a zodiac on a bato bakati banzela ya makolo yeah banzela mai quoi ba yebi zodiac ezaka molo mo ba cha mpepe boye na mai scope zodiac wana normalement ekota bato mukie ezaka bato belete pour la 2 personnes 3 5 pour la nani mais la situation comme il a bateau bakati sa bato basala na nkomo watondi sibile bele kuna donc soka kilo leki omona ekoti mai beaucoup fille na océan alors sœur et ko sala ki bazo ki zodiac wana bakoti bango bakoti ebele na kati ntango ando kende bakomi na kati ya mai ntango bakomi na kati ya mai eko sala ke zodiac elingi ebinda donc elingi ezinda pena na mai secours eza te baoluka secours eza te bazobelela o secours eza te nye zodiac ezozinda bato bazozinda bato bazokenda kozinda bakufa bakomo prier bamoko bato mwa peshe yaki wana me eleki bango esekuri bango te bandeko serabi nayebi te mayele soki nakomotaka likolo na binzambe na ngai nzambe kotika ngai te obaki kotika ngai te obaki kozala na ngai kotika ngai te nzambe na ngai kotika ngai te sera komo prier mayele esili yabi akaka esili nzambe kotika ngai te mutu na bato akomobondela wana donc mutu na moto akomobelela nzambe na ye sera azo prier cancer na biso rite azo banzambe kotika ngai te akanisi bitumba nyonso nzambe abundelaki na epe Angola azo baka nzambe kotika ngai te nzambe kotika ngai te ekosala ke zodiac wana ebando kiende pende dinda pende kiende nango bato akufa mai etondi bango serabi na ndenge bakomaki na ngambo ya mabele
akomprena te. Basanti lokwa loboko moko etombola zodiaque wana na kati ya mai bandeko. Nzambe na biso azali. Apesa ordre même na mai etosaka. Toka c'est le solo ya Yesu tango azaki na ba disciple na ye na mai na bato mupepe Yesu alali ba disciple babanga Yesu agangeli mupepe. Tais-toi, silence. Kimikoti aza maître ya nyonso na mipepe tosaka ye. Soko tika confiance epa na ye. Nyonso ozobundisa wana ekozwa solution. Na mipepe tosaka Yesu. Ndeko na ngai. Sera asanti maman lokwa loboko mo etoka bango. Et boaka bango kuna na mai place oyo eza mwa place oyo eza pena mozindo te. Après c'est mambonge Yesu etombola bango eboka bango tina zelo. Tina zelo bango nyonso. Bakoye kuna. Babiki bango nyonso. Moto akufi aza te. Nde bakoma na mabele akomprena te. Babika. Yesu abikisa bango. Ti seko pe yaki wana ba secourir bango. Si on a biso lelo oyo aza déjà en Europe. Bandeko. Tala bitumba. Oyo telemi a cause ka lipamboli. A cause ka ya mutu. Alingi bima. Monde molili yoki déjà tie ba soldat et tie ba tumabe na banzela pour ba compliquer situation ndeko. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que à ce qui confesse n'est pas mon tout, à ce qui confesse n'est pas Yesu Masi à Nazareth. À ce qui confesse n'est pas Yesu. Les situations nini oyo ezo sala ki olemba na nango. To paye nzambe alemba yo pour la situation na non. Yo tiaka fuata servite. Oboki lemba so. Abiki nzambe abiki ba enlever parce que même bon kuna bandeko batika na kuna yibiso na bango te. Ayibiso na bango te. Ba enlever nzambe abiki na kati océan babi ande penzo zo kufa. Nzamba bimisi bango boki bango na libanda. Ndeko. Soki nzambe te, o nzamba ko bumba mela. O nzamba ko kumisa, nzamba ko ya ko sanjola, nzambe ya ko netola. Eza Yesu Masi ya Nazareth. Tali loka sel na vie, ya ndeko na biso rite. Vraiment, eza iloko moko ya munene témoignage oyo. Tant azo betela ngango, tant apesi nga témoignage na zoka na ba audio. En tout cas, non na kumisa ya nzambe. Vraiment, nzambe azwa lukumu. Nzambe akumisama. Rite, kangama na Yesu wana kotika ete. Aza nyonso po na yo. Aza nyonso po na yo mama. Maladi waboki la kiona batebi bakufa na mo. Ba enlèvement asali ki batebi baboma bango ba imona na kote sans trace mutabunga rabo. Mai wana emela bate belé. Tu quand même témoignage en déconnexion moi ça la théâtre Joël. Après ça témoignage na ye. Comment bato akufa ya kandi kara. Donc témoignage de ça nanga malisa mandana na rolela. Nzamba bikisa ye. Mais baninga msu bakufa. Yo pe nzamba bikisi yo donc kangama na Yesu, kotika Yesu te. Banda lelo yeba Yesu aza nyonso po na yo. Yesu aza nyonso po na yo. Pe po na biso ba oto zolanda. Situation nyonso bela Yesu. Yesu azalaka liboso. Avo ke l'hôpital belela Yesu. Avo bima ndako mama bondelaka. O prier, o bimi. Tant ozo zonga bondelaka. Et c'est très important. Et puis, quand on a sambela, quand on a prière, quand on a Yesu, ba déjà Yesu. Quand on a biso nzambe na biso eza Yesu. Dinga asala. Nzambe na biso eza Yesu. Yesu nda pesa na biso nyonso. Mona ba langi balala, bondelisa bango répétera bango ba prière. Récitera bango pesa bango ba récitera Psaume 27. Éternel est ma lumière et mon salut. Pesa bango ba récitera Psaume 23. Éternel est mon berger. Ata bazamike, sala bomba récitation wana ba loba kaka. Tango ba kokola semence ozolo na wana eko bimisa ba fruit na ngo tango ba kokola. Okomona ngo. Ta sœur ritso ba parents ne ba lekse ki nzela nzambe te. Anga suka na bitumba makasi boy. Po aza mutu ya Congo na biso ya Congo, aza mutu Angola ta bimeka pona oluka ka banzela. Suka yebaki Yesu te. Na mboka na papa te mama te ndeko te loko tata papa na mama za wana na ba situation na ba sungo na sungo. Ce qui est sauté. Yango wana to lakisa bana nzela nzambe.
tant que la accès dans nzamba tout le monde qui peut te continuer koloba kaka ezo kota ende na matoi tant on kola a ko se rappeler na ma situation ko mela ba ah maman ngai alakisa nzamba na bele nzamba wana eza semence oyo zolo n'est pas bana ata baza mikie ko mona bote baza mikie non la kisa bango prière banda ko réciter bango ngaza bana mikie na la kisa bango prière balingi bala na sambeli nga zolo bango ba répéter ba lamuki ba sambeli na réciter bango 127 hein na 127 ba na pesi bango ba répétaka hein so baza mikie maka so zo ba partir ndam to on fait la musique ba ko lozo kende petit o kina suka ya 127 wana. Et c'est très important à faire retirer la biki. Nous avons besoin de soutien dans ma boca. Nous avons ça la voyage, tika dans ma boca. Nous avons consulter Nzambe. Au lingo bimo que ça la course mon cox. N'a pas seulement en dehors à témoignage mon qui a. C'est en mon cas en France. C'est Rwanda à qui notre kabani na tonga dans un système sur l'inga la muka. Et sur l'inga bima à sambelaka à prier tika nzela na ma boca Nzambe. Donc pas aux zones à la porte on a prié à côté n'a pas prier. Après avant nous ça ma kamni nous et ça c'est quoi à kene kotika bana na classe avant ma bima à ketika bana collège à prier pour na bana à prier tiki nzana mwana maboko nzambe c'est on a biso abimi à ketika bana collège sikoyo tant atiki bana collège nzoka tanga okende tonton moko boaza ki wana mutu moko boye to benga mutu moko boye azaki wana aluli ser wana tanga luli assez wana kitoko sikoyo a remarqué que c'est en moi dans ban et puis une attitude assez car au télé bois bien au son ami qui ko aborder à olingate zo kande tonton avec mutemisa mabe ya mutu ba maison abimi siko na esprit abimi na nzoto na bato babima na nzoto wana ai abimi na nzoto ko mola na ser on a sima na esprit c'est pas zo yebate c'est pas zo ketika ban akitika bana tina collège azongi tant comme na ndako na porte ndako abando prier to kando prier boy esprit on bande ko landa tina ndako donc anga côté na ndenge esprit po abanda ko business na ndenge esprit hein a comme si le quoi moi si na ya molili quoi pour sera bando l'autre bando ta bienté siko elo que sauver certain comme na porte ndako abando prier nzambe merci ndenge obatela na okende pe ndenge ozongi singa ne po batela bana nga makila ne protéger donc kaka bandika ko prier bo esprit wana zo yande ko lande et sentir kaka prière tant bandika ko prier na kombo na Yesu esprit ne kimi ele kana mo ba jour c'est pas barate atambola na ye atambola ni jour mususu bo kaka boye afandi so pelo ni le kaki amora mutu mo bazo bengi tanti oh nini atemisi na ndolo ba omoni ngai nazaki mutu aboye fiko so na mutu ngo bongo na ka nazaki mutu ya bien te jour so ando ketika bana nazaki na misala bien te ando tika bana spirituellement na ndolo ando bando yeba na ote eloko souvent ki eza prière tant au comme na porte ndako na tant ozo prier tant na sentir ka prière na kimaki oh c'est vraiment surtout quelqu'un d'autre m'a dit le makamini mutu azo sangai abi oui ozana nzambe kama na nzambe wana bondela ngai kaka avo bima ndemo sambela et c'est très important tika nzelo na maboko nzambe au monde c'est on a surtout qui comprendre oh c'est on a bandi ko yipsa bato andi ko témoigner tala mutu makambo lobi na tala mutu ndona bi oui ngala sala mo isa ma bato mingi mutu so mono kendaki ni sika mo boye bandaka obuti sika no zonga ndako comme bandoto no échange comme l'autre bandoto bien te ozaki quelque part surtout pese mutu moka mbote bandoto comment est bizarre surtout bana basi to bondelaka ozobela makila na Yesu na nzelo kuta mutu peso mbote na kati kombo na Yesu opesi mbote donc ko prier avo bima prier avo zonga tant ozongi na ndako bondela ondola la bondela ola muki bondela kolia prier na prière parce que mokili oyo eza ebeba eza mabe makasi. Donc voilà, c'est ça. Nous avons lelo du sous to nous aura témoignage mingi pour nous édifier surtout foi na biso la chrétien na bande ko poser nos chrétienté mais il anda yamba pe Yesu na bon moina yo Yesu akota ceux qui oyamba no Yesu te olanda vidéo oyo na osenga no osa prière oyo après ngai olanda prière oyo lobi kolo Yesu nandimi ke oza mobikisi na ngai pe oza mokonzi na ngai merci pona o nyonso tu osalelanga na vie kasi nga nazalaki na connaissance na yango te mais lelo nazwi connaissance na yango limbisa ngai
na ignorance nyonso na nde kotambola nango. Yango wana na sengi makila ne sukola nga, na lingi su kotambola nga moko te, na lingi yo otambwisa ngai, na lingi yo vraiment okoma siko Seigneur na nga pe sauveur na ngai po na libela. Na lingi na kota na kati ya famille ya bana Nzambe. Merci po ndimaki kopesa bomoi na yo po na nga na bika. Na kombo na Yesu. Tambwisa ngai kobanda lelo ti mokolo oyo koya kozwa ngai na kombo na Yesu. Amen. Soko seli prière oyo yebango okomi mwana Nzambe. Na yo pe mususu oyo oza deja mwana Nzambe mais ozo koya yebisa Nzambe a soutenir yo, Molimo Santo atambwisa yo po koya lisote. Voilà témoignage ya sœur na biso Rite yango wana. En tout cas, tozala vraiment na kati ya bonzambe po un jour tokoya na babiloko ya ba mitambo ya Satana te, parce que diable ati ba mitambo na partout azoluka comment akodétruire ba vie ya bato. Yango na biso ba oto yambi Yesu tozala toujours na kati ya bonzambe, totambola toujours na obanga Nzambe pe makambo na biso nyonso totiki na Nzambe pa bundela biso ba bitumba minene oyo eso komela biso po makasi na biso moko tokoka obunda mote. Donc yango wana na pesi bino susu merci na bandeko ko s'abonner pour na lelo to sukiawa bo s'abonner lisu massivement, bo s'abonner na si ya vidéo au moins la place mo bakomi écrit en rouge wana bakomi s'abonner wana o s'abonner au fini kaka wana ti musapi wana o toucher ka wana o appuyer wana o s'abonner directement pe o liker vidéo bo tia ba like belé. Parce que musapi za boye na ya boye au fini like na musapi ya boye bo like a vidéo. Ata au moni que o tia commentaire pour motiver ande comme sous o like vidéo au fini place wana place bakomi s'abonner au s'abonner na chaîne na biso parce que ba témoignage eza ebelé pour tozo mususu ya ebelé pour et ça so mayele pe fortifier foi na biso nde to monani mbala ya sima to kozwa susu témoignage ya sœur na biso mususu Niclette azana na pays moko d'Afrique a pembeni apesi biso témoignage na ye toko pesa susu témoignage wana bandeko pe boza na posa opesa biso témoignage bo benga na numéro eza wana na se ya vidéo benga uso tinda message toko solana yo. Nzambe apambola bino loboko na ye ezala likolo na bino na pesi bino merci pona temps na bino oyo opesi ngai pona koyoka oyo ezaki témoignage ya sœur na biso Rite toza na doute te soki oso biki ndima aussi obiki c'est Rite malade des gens parce qu'elle qui doute mais nzamba zaki na ye esali ki abikisaki lisusu toza na foi tant tozo prier to banga te po Yesu azali likolo ya nyonso. Satana a intimidé biso te po Yesu asa longa ya cela 2000 sur la croix makila na Yesu bomba bino bo batela mana kombo na Yesu neto moni bala sima pona elubu na biso. Bye ciao.